tata nzambi tutomeneza abavo saba la kiki saba la kebampangize to ba jeteki donc jeteki lukala bakubama movana nkembo kwa tata nzambi mozola kwa seye mwana tata mwanda velela tsilo za mfumoto Yesu Kristo ya ndivo lungyambula yelu yangalala monongenda pasi ngenda kululombe la nsadisi kadivoka kikwendako ensadisi mpeka kwiza kwa benoko yandi impeve ya nlongo ya kedika ilemba ninzatambula kadika ize iyoko beto tubankwa nsambu tukale 12 septembre 1887 tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi wakulumuka yewena yeto kindwadi kukunsia ndangu na telumbukia uno kayoyeleko yekakanoke nenituko tulombele kwa sedetu tata mwanda velela watutela mwana metubana tukuvana kiambote faki
bika twakubike no moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwanda sedeto wanzambi to tata mwanda velela ito bana bakutukulombola bakafulu watusikidikisa tusama entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sidito yeuntwali ya mwanda velela bika wakalanga yeto tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela amen. Ndakomba tata mwana pe tata molimo santo tolandaki matei na biso mama pasteur mutate yaki biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpo mokolo wana tobika likambo monene tozalaka nango biso nyonso tozali bandimi tondimela tata nzambe nkolo Yesu tata molimo santo toyebi ke tosalaka misala na ye misala na ye balobi tozala makasi kosalela tata nzambe makambo misato bapapa batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala soki tolongi nango esengo
toniokwamaka mingi kosekama mpe ezalaka mingi ata ozali na mayele ndenge nini soki ozali kimbangiste ozali kaka zoba bakimbangiste bazoba oyo moto atanga moto ayekola soki akomi kimbangiste ye mpe komi kimbangiste mpona nini moto ayekola boye kasi likambo ezali wana soki olandi tata nzambe otiki nyonso ya mabe mokolo wana okokufa na porte wana oyo ya suka toyebi yango okokota byo okokota te na makambo na yo na masumu na yo ekolakisa ete nasalaki mabe mingi ntango nazalaki na mokili kokota ezali te soki osalaki malamu ntango wana nde kokota ezali yango wana tomipesi mpo ete tokobikisa milimo na biso nkolo yesu bamonaki ye moto pamba tata kimbangu bamonaki ye moto pamba kosamba ya nkolo yesu avoka azalaki te samba mpe ya tata simo kimbangu avoka azalaki te na likambo wana mbala moko balobi nkolo yesu mpo toboma ye ndenge moko tata kimbangu fa asala prison kasi lelo oyo kosekama eglise kimbangiste bango nyonso sikoyo tozali na bango ntambo ekoyeli biso mpo tosamba nakozwa exemple président Joseph Kabila ntango azalaki na kiti na ye mokonzi ayaka komona papa mpoma mbanza bakutanaka basololaka le 17 mai na Kinshasa ake kotala mama Mikala mama Mikala alobi toyebi likambo oyo nzoka yo tata ayebisaki biso merci le 18 mama Mikala akufi na ye donc azelaki oyo makambo balobaka na bango ye amoni yango na miso tosali conférence ya liboso bapesi biso nzela mikanda eke na Belgique mikanda eke na États-Unis d'Amérique bamindele balobi bosala na bino bino mpe bozali l'État conférence esalamaki ntango wana tozalaki mpe na difficulté mingi baambassadeur bayaki ntango wana ezalaki na États-Unis eseswingi azwaki kutu lisese ngolo azalaka na mai ngando mpe azalaka na mai ngolo alobi soki oyoki ke ngando azali kobela eza ya solo talaka na lingala na ye biso tocomprendre seke likambo oyo esalamaki ya conférence amoni ke ya solo
komanisa mama mwilo na nkamba tosengaki nzela epai ya président apesaki nzela mama mwilo amati na nkamba sikoyo likambo monene conférence ya bato mayele tosengi nzela bayaki esalamaki totali lisusu papa Kimbangu mpo abima na boloko pamba te ye moko amibimisaka na ntango wana na prison l'état abimisaki ye te révision ya procès esalami tozwaki kaka bandeko na biso bana ya ndako tata Kimbangu bavoka nde bango babimaki 7 babundi etumba to réussir oyo elakisaki le 2011 papa Kimbangu abimi na boloko elakisiki kosekama ezali koenda kosila mpo makambo nyonso oyo ya tata Kimbangu biso moko na lingomba tozokolandela na leta mpe azopesa nzela likambo monene ezali wana lelo oyo mama likambo yango oyo na 105 ans ya papa Mfuma Mbanza 2021 tokokisaki 100 ans makambo elobama na 2023 tobandi kolanda ngo kino baya kopesa biso le 6 avril chômé epeye yango tolobaka tosa leta makambo ye monene le 6 avril ke mokili mobimba ke na RTC bakozala chômé oyo nyonso eza kolakisa ke nzela toza kolanda tata Kimbangu na bakoko bamonaki mpasi nzambe akobosana biso te totambola ndenge bango balingi oyo ezalaki 88-89 bapapa bango mitano bango misato bazalaki yango na dati wana mpona mpasi oyo ekweyelaki biso ya bajeteki ntango bayoki ke bapapa bango misato baza na nkamba bato ebele awa na nkamba sika wana mpe misala ebandaki papa Mfuma Longo alobi wi tozoki kokanga nzela mbala oyo na tofongoli papa Mbenza sala kolesa bato salisa bilanga yango oyo emonana ti lelo oyo papa Zanko batindaki ye akende kotanga mpona nini ndenge tozala ndenge tozomona ndenge bato baza koya bazoba zala na bango bato mayele mpe zala na bango bakonzi ya leta bayaka mingi awo ye nde akipaka makambo na bango kotala na bango bayebi ke tokoyamba bango malamu makambo nyonso kotambola ndenge esengeli oke mpe na papa Mbenza bato fo balia bamela esika wana eza malamu mpe eza na pasi mpo na nini soki ozwa makasi te na kondima place ya kolia ekweyisa bato mingi esalaka mpe pasi lelo soki mokili eza na mpasi
kolia na komela. Crise ezaka mabe kasi bapapa balobaki yango avant tosala soki toza kolona tozali kobokola pasi ekosila ekozala makasi te yango wana na 89 28 ezala Kinshasa banzango Matadi bandimi baza kotinda biloko kolia me bandundu to kote ya likolo Kasai Angala Baswahili bazaki kokanisa kotinda biloko awa na nkamba yango bapapa bafongolaka lutendele bafongolaki plateau de bateke mpe kunzulu tutelemi na likambo wana kolia komela ezomela na biso bituba makasi yango wana bandimi soki bangai na boyoki ngai na kei na Kinshasa mpona nde capitale biloko nyonso eutaka Kinshasa eye na nkambo yango nazokanisa mercredi fo na bima bino bato bazotikala boyebeke te boza na devoir ezotikala na bino papa abimi nga mosala na nga soki nazwi naza kotinda memorial mpona nini bakoko bamonaki mpasi biso nde balobi totonga Yelusalemi butu moyo toza kolala te Estefane babomaka ye mpona nini mosala bapesa yaki protocole eza na bible bambuta baya kotangela biso eplace wana biso na kimbangisi makambo wana ezala te tozali bandimi yango ezokolakisa ete olobi ya kala loba mpe ya sika soki balobi toza bandimi salela oyo nzambe ndenge alingi na bamouvement nyonso tozali na misala nyonso tozali lakisa kasi bonzambe na yo mpona nini ekende mokili mobimba nga naza kobima mboka etikala na kimia mboka esala misala nga soki nazwi kaka na kotindika kuta naza kolinga te eumela parfois yango tozokanga biso nzela nzambe soki alingi akata likambo na ye bazotalela na biso kasi soki tomipesi na misala ndenge tosalaka ntinzani kaka mbongo ya bandimi mpo tokotonga na mbongo ya bandimi ndenge bapapa balobaki na biso ndenge mpe papa kimbango ye balobaka na 21 yo oza na mbongo te okotonga na nini ye alobi mbongo na bato mingi baza na susi pesa alingi apesa na ye mbe na maboko eloko ezali te kasi soki tozwi na biso tozotonga nzambe azali kosepelanga pamboli mpe toza kozwa yango tolanda oyo nalobi bapasteur bayebisa biso. Merci papa. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo ba tata pe ba mama esika papa apesi biso po ete tokoka kolobela apesaki biso mokanda ya misala ya bantoma Actes des Apôtres na chapitre 6 eza mokuse kobanda na verset 1 kino verset 15 tokoclôturer na chapitre 7 verset 54 à 60
misala ya bantoma to Actes des Apôtres chapitre 6 kobanda verse ya liboso kino verse 15 tokosilisa na chapitre 7 verse 54 à 60 ezali kolobela likambo ya Etienne Stéphane. Na chapitre 6 titre elobi basalisi sambo ya bantoma. Na mikolo wana bayekoli bakomi ebele, na kati na bango bamususu bawutaki na bamboka ya bapaya, bayebaki kaka monoko ya grek. Mokolo moko bayekoli wana bakomaki koyimayima pona bandeko oyo babotama na Yudeya, balobi na tango ya kokabola biloko ya mokolo na mokolo bazali kobosana basi na biso oyo bakufela mibali. Bongo bantoma 12 babengi bayekoli nyonso pe balobi tokoki kotika kosakola maloba ya Nzambe te pona kotiela bato bilei na mesa. Kasi boluka bandeko sambo na kati na bino oyo bazali na bizaleli ya malamu, batondi na Molimo Mosantu pe na mayele, bongo topesa bango mosala wana. Boye biso tomipesa kaka na kosambela mpe kosakola maloba ya Nzambe. Makambo wana esepelisi bango nyonso. Bongo baponi Etienne, moto atonda na bondimi pe na Molimo Mosantu, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Permanas pe Nicola, moto ya mboka ya Antioche, oyo akomaki kosambela Nzambe na bayuda kala. Na sima batie batu wana sambo liboso ya bantoma, bantoma babondeli Nzambe pe batieli bango maboko. Maloba ya Nzambe ezalaki kopanzana, bayekoli bakomi mingi na Yerusalemi, mpe banganga Nzambe ebele kutu bandimaki. Bato bakangi Etienne. Etienne atondaki na bolamu pe na nguya ya Nzambe. Azalaki kosala makamwisi minene na ndenge na kati na bato. Kasi bato mususu babandaki kotiela ye tembe. Ezalaki bato oyo basanganaka na ndako ya lisanga oyo babengaka balongwa bowumbu, bayuda ya Sirene pe ya Alexandrie, na baoyo ya Asiri pe ya region ya Asie. Babandi kotia na tembe na Etienne, kasi bakokaki kotelema na ye te, po ye azalaki koloba na mayele oyo Molimo Mosantu azalaki kopesa ye. Bongo bafuti avoka na bato mususu po baloba boye, toyokaki ye azali kobebisa lokumu ya Moïse mpe ya Nzambe, basali na ndenge ete batu nyonso na bambuta muntu mpe balakisi mibeko batomboka. Bongo baye epai ya Etienne, bakangi ye mpe bamemi ye liboso ya likita monene ya bayuda. Kuna babimisi bato na kosalela ye, na kokosela ye makambo.
mpe bato wana balobi moto oyo azali kaka kobebisa lokumu ya ndako ya Nzambe na biso mpe ya mibeko ya Moïse. Toyokaki ye alobi ete Yesu ya Nazaret akoboma ndako ya Nzambe mpe akobongola bizaleli oyo Moïse atikela biso. Bato nyonso oyo bazalaki na likita babandaki kotala Etienne mpe bamonaki ete elongi na ye ezalaki kongenga lokola angelu. Tokeye na chapitre 7 tozwa verset 54 tosilisa na 60. Liwa ya Etienne. Tango bato ya likita munene bayoki maloba yango, batomboki pe basiliki mingi na Etienne. Kasi ye atondi na Molimo Mosantu, atali na likolo mpe amoni nkembo ya Nzambe. Amoni pe Yesu atelemi na esika ya lokumu penepene na Nzambe. Bongo alobi boyoka. Namoni likolo efungwami pe mwana ya moto atelemi na esika ya lokumu penepene na Nzambe. Bango nyonso bakangi matoi, bagangi makasi, pe baye kowelela ye, babimisi ye na ville, pe babandi kobamba ye mabanga. Batemoin bapesaki bazambala na bango na elenge mobali moko kombo na ye Saul, mpo akengela yango. Awa bazalaki kobamba ye mabanga, Etienne abondeli boye: Nkolo Yesu, yamba molimo na ngai. Akwei na mabolongo pe agangi makasi: Nkolo, limbisa bango lisumu oyo. Awa alobi bongo akati motema. Saul pe andimaki ete baboma Etienne. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Batata pe ba mama, bana ya Papa Simon Kimbangu Kianga ni Molimo Mosantu. Dimanche passé, Papa atindaki biso tolobela makambo ya bacholi bafalisai oyo balobaki mabe, bazalaki koyina Nkolo Yesu kobundisa ye na bayekoli na ye. Balobi batu na yo basali na yo bazali kolia basokoli maboko te. Nkolo Yesu alobi oyo ekotaka eza na likambo te ebimaka, me oyo ezali kobima na minoko na bino yango nde ezobebisa mokili. Lelo Papa atindi biso tolobela makambo ya Etienne Stéphane. Batata na ba mama, Papa azali Nzambe. Ndenge tovandi kobanda biso tozali awa na nkamba pe baninga nyonso bazali na mokili mobimba bazali kolanda biso. Na baye bazali na bandako ya Nzambe, na baye bavandi na bandako bazali kolanda ndenge Papa azali koloba. Maloba ya Papa bakomi kolanda yango mangomba nyonso. Mutu akoloba lelo ke ngai na yokaki te na lobaki te akozala na raison te. Papa atindi biso tolobela likambo ya Etienne Stéphane. Ndenge tolandi Nkolo Yesu tango ayaki na Bayuda, histoire nyonso toyebi yango ndenge elekelaki. Liwa na ye tango akei ayebisi bayekoli ete botikala na Jerusalem. Kino bokozwa nguya ya Molimo Mosantu nde bokende kotambola kopanza sango na ngai na awa na Jerusalem na Yudea pe mokili mobimba. Bayekoli batikalaki kozela kino bazwaki nguya ndenge toyebi likambo yango. Batata na ba mama bandeko na biso yo basalelaki Tata Nzambe na tangu wana. Tangu bazwaki nguya bazalaki na kobanga lisusu te, ezala liwa ezala pasi. Balatamaki na nguya ya Molimo Mosantu pe bazalaki bomoko. Batata na ba mama tozali kolanda ndenge Papa azali kolobela biso mikolo na mikolo. Totali na Ancien Testament makambo mibale.
baprofete oyo basalaki na tata nzambe mokolo moko te toyoki ete profete moko adiskitaki na tata nzambe. Esika moko te totangi nzambe alobi profete adiskite, totangi yango te. Na Nouveau Testament ndenge moko tomoni esika moko te badisiple ya nkolo Yesu bazo diskite na nkolo Yesu. Lelo ezali biso nde tozali na esika ya baprofete, na esika ya badisiple bayekoli ya tata molimo mosantu, totosa tosala oyo ezali posa na ye. Ya mibale tomoni te na Ancien Testament prophète azali kochola moninga na ye prophète, totangi yango te. Esika moko te. Mosusu akomi mukanda 66 chapitre, mosusu akomi mukanda chapitre moko, me oyo akomi mingi acholi moninga na ye te. Bayekoli ya nkolo Yesu esika moko te toyoki ete bazalaki koswana, kobenda na kocholana. Biso bayekoli ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani tozali kotambola ndenge nini mutu na mutu atala ndenge tovandeli kobanda biso tovandi na nkamba te baye bazali na mokili mobimba. 4e génération période ya suka. Bambuta oyo batikalaki mission nkolo Yesu apesaki bango botambwisa liloba na ngai kino na 4 coin ya mokili bayoka sango na ngai. Effectivement basalaki yango. Malgré bitumba pe koboma bango, mais lelo likambo ya nkolo Yesu yebani mokili mobimba. Tango bazali kote ya bato bazo bongwa na batonda ki ebele na Jerusalem. Esika bato bavanda kandenge papa alobi nzala, kolia. Tango bazali kokabola biloko, bayekoli baza koteya, sima ya koteya, bakati mateya, bazwi biloko ya kolia po bakabolela bato, balekaki mingi. Ndenge toyoki, ba mama bakufela mibali na batu mususu bazalaki kozwa biloko ya kolia te, koyima ye, babeti mabako. Nde bambuta muntu 12 disciple oyo nkolo Yesu atikaki, bambuta oyo batikalaki na musala ya tata nzambe nkolo Yesu na tango wana na tata molimo mosantu. Basangani balobi te, charge ye munene, tokabola misala. Bamususu batikala pona kokabela batu biloko ya kolia, kolakisa bango bisika ya kolala, kosunga bango na makambo yetali nzoto. Biso totikala kaka na mukumba oyo nkolo Yesu atikelaki biso ya koteya liloba ya tata nzambe, potozala concentré. Soki tosangisi na makambo ya nzoto na makambo ya molimo, tokosala malamu te. Bayokanaki nde bayekoloba ete topona batu 7 personnes oyo bakokoka kotikala kolanda likambo ya kokabela batu biloko ya kolia. Protocole, service ya protocole. Nde bayeko yoka na batali bapesaki ba condition misatu. Mutu oyo asengeli kosala na musala ya protocole, ba condition misatu oyo esengeli akokisa bongo bazwa ye azala protocole. Condition ya liboso balobi azala na bizaleli ya malamu ya bonzambe. Mutu oyo aza kotambola na bizaleli ya bonzambe. Référence na yango ezali na Galate chapitre 5 totala na verset 16 tina 22. Bakaboli misala ya nzoto na misala ya molimo. Kuna bayebisi biso ete nzoto na molimo eyokanaka te. Soki opesi priorité na molimo, nzoto esufrire moni pasi. Mais soki oprivilégie nzoto, molimo ekimi. Nzoka nde likambo tovandeli awe ezali ya nzoto te, ezali nde ya molimo. Priorité malamu nzoto esufrire, me molimo ezala na makasi topesa papa maboko. Pamba te ye azali molimo. Bizaleli condition ya liboso po bazwa mutu azala protocole, batala éthique, comportement na ye, bizaleli na ye, elobeli, elateli, kolia, kovanda na kati ya batu, discipline morale na yo, ndenge ya koyambela batu. Bambule lekaki papa azalaki kolobela mingi makambo ya protocole pona elobeli, ba réponse kosolola na bapaya.
wana condition ya liboso. Condition ya mibale balobi mutu tokopona na mosala ya protocole atonda na molimo mosantu, bonzoto te, bonzambe ezala kati na ye. Tango akoyamba bato ayeba nini asengeli koloba, nini esengeli kosala, akokabola bilei na bato ndenge nini, akozala na tribalisme te, akozala na cupidité te, akozala na egoïsme te, mais akobatela logique ya mosala ndenge molimo ya Nzambe ezali kotinda. Akopona bilongi te, maloba ya mabe na monoko na ye ekoki kobima te molimo ya Nzambe. Ya suka azala nde mutu ya mayele, bakoki kolokota mutu pamba te, kota na yo kaka na mosala ya protocole te. Protocole ifo azala mutu oyo aza na mayele mingi, akoyeba kodiscerne, kososolisa makambo, kokesenisa oyo ekoki na boye, oyo ekoki na boye. Na bakondisio oyo misatu nde bayaki kopona bambuta oyo. Baponi Etienne Stéphane, yende batiaki chef ya protocole na Jerusalem. Baye kopona Philippe, baponi Procor, baponi Nicanor, baponi Timon, baponi Parmenas, nde baye kopona Nicolas. Bambuta sambo oyo bango nde baponamaki na Jerusalem po ete bakoka kosunga kosalisa baye kolia nkolo Yesu, bango bakabolaka biloko pe koyamba bapaya, me bambuta batikala na mosala ya koteya batu liloba ya Tata Nzambe pona kobongisa milimo ya batu lobi bakota na nkembo. Me likambo nini emonanaki na kati ya mosala yango? Batata na bamama likambo papa alobi oyo ezalaka na kala yango nde tozo vivre lelo na kati na biso. Batu balingi solo te, batu balingi verite te, batu balingi sembo te. Passage totangi toyoki ete Etienne Stéphane atondaki na mayele, atondaki na molimo ya Tata Nzambe, batie ye chef ya protocole. Tango aye kotelemisa musala, bazokabola biloko, mutu na mutu azwa na ndenge ekoki po mutu azala na mabaku lisusu te. Bato yo bawutaki totangi bamboka bisika bawutaki, batomboki babandi kotia tembe na Etienne Stéphane. Bamoni ete bisika bazalaki kozwa baintere na malhonnêteté, bisika bazalaki kosala na ndenge bango balingi, Etienne alobi c'est fini, awa tolanda logique, tolanda bosolo ya bonzambe. Batu basepelaki te. Bien que azalaki na molimo ya Nzambe, atondaki na mayele na bizaleli ya malamu, ba ennemi batelemeli ye. Tango batelemeli ye, baluki banzela nyonso po bazwa ye na motif, bamoni motif moko te. Nde baye kobongisa likambo, bapesi batu mbongo, avocat, baponi batu. Bondi maete tokuti Etienne Stéphane azali kochola Moïse, azali kochola ndako ya Nzambe, alobi ete nkolo Yesu akoya pona koboma mokili pe akosala akoboma ndako ya Nzambe oyo akotelemisa yango. Batu bazwi mbongo, batata na bamama, likambo ya Tata Nzambe. Awa ndenge tovandi touti bipai na bipai toyelaki nde kosambela. Me totala ndenge tovandi mutu nyonso na biso tovandi na Yerusalem, na baye bazali na mikili ya misika bazolanda biso, mutu nyonso azali na mutu azobundisa ye. Mentina ya bitumba ezali nini? Nde kuna toyoki batu wana batemoanye, tango balobi ke tokuti Stéphane aza kochola Moïse, aza koloba mabe, nzoka nde mutu ya batu ayebi likambo te, aboyi na ye masumu, aboyi kokota na banzela ya mabe. Lisanga ya batu mabe bakangeli ye motema. Tango balobi ndenge wana balobi c'est fini, abuki mubeko ilfo babuma ye, bazwi mabanga, babandi kobamba ye mabanga. Tango bazotala ye elongi ya Stéphane Etienne échanger, Nzambe alakisi miracle na kati na bango po babanga ete oyo azali ya solo mwana ya Nzambe. Malgré miracle wana elongi eza kongenga lokola angelo, balobi ata osali boye tokobuma yo kaka. Ba continue ko bamba ye mabanga. Suka
Etienne agangi atali likolo amoni nkolo Yesu na kiti ya bokonzi tata nzambe avandi lola efungwami likolo efungwami alobi papa zwa molimo na ngai bazo continue ko bamba mabanga akwei na mabolongo alobi papa limbisa bango na oyo basali bazali koyeba te mosala ya tata nzambe batata na bamama soki omemi yango na bunzoto okosala eloko moko ya malamu te okotambola kaka na rencontre ya volonté ya tata nzambe me ndenge tovandi boye soki biso nyonso tokangami esika moko tolobi esika papa kotia lokolo soki alongoli biso totia makelele ekozala te na kati ya lingomba kobunda ekozala te kobomana ekozala te me tala mutu ya bato Etienne Stéphane baponi ye na bakritere oyo me baye kokangela ye motema na lukuta babambi ye mabanga kino akufi histoire oyo toyebi yango ezala Daniel babomaki ye po azalaki sembo Daniel bakangi ye baye kobwaka ye na libulu ya balion soki papa batelaka Daniel te mbele balion baliaki ye tala Joseph ndenge moko abateli mobeko abateli bonzambe papa alati ye bandeko na ye bayokeli ye motema mabeti batekaki ye soki papa te mbele akufaki kaka na tangu wana balingaki baboma ye histoire eza molai la fois passé tolobaki makambo ya Elia mutu nyonso ya mipesi aboyi kindoki aboyi ekobo aboyi muyibi aboyi lukuta aboyi makambo nyonso oyo bapapa bazali kopekisa azali munguna ya Satana yebake ozali na bitumba likambo yango yango mama pasteur auti kote ya awa dragon akoti na kati ya lingomba bebisi makambo bouleverser ba programme nyonso papa azali koloba service ya protocole yango nde kopesa kimia na batu oyambi bapaya lakisa elongi ya bonzambe masolo ya malamu po batu babeta mabakute na bizaleli baloba ete ya solo bato oyo bavandi na molimo mosantu balatami mpenza na nguya ya molimo mosantu me lelo tokomi lukula bato bazali na guerre ekipe oyo ezali kobunda na ekipe oyo bokoyina mutu sans motif lobi na tata nzambe na premier poste bokoloba nini tolanda ndenge papa azali koloba soki alobi likambo boyebake makambo yango ezali kati na biso totala mutu na mutu ozotambola ndenge nini ozoprepare nini bafami batikalaki na bamboka bazotia elika ete bandeko na biso bazali na nkamba metala ndenge toza kovanda okangela mutu motema mwayo libere ye eza te motif mpenza oyo oyinelaka ye eyebani te tobongisa tozonga na nzela ndenge papa azali kotinda biso tosala volonté na ye tobosana makambo nyonso ya mabe po asepelisa biso na mokolo ya suka na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu natiki maloba na ndeko na ngai na kombo tata mwana pe tata molimo santu tolandi lecture na chapitre oyo papa pesi biso po ete totanga tokanisi nkolo Yesu ntango azalaki na mokili liboso akende makambo mibale ya minene oyo ayebisaki bayekoli na ye makambo ezalaki ebele me ya minene kaka eza mibale ya liboso eza na Jean chapitre 14 verset 1 à 3 nkolo Yesu alobi ete nakokende pa ya tata kobongisela bino bisika soki nabongisi bisika nakoya kozwa bino po ete bozala esika ngai nakozala likambo mibale ezali na misala bantoma chapitre 1 verset 6 à 8 nkolo Yesu aza kobongama po ete amata likolo alendisi bayekoli na ye bamoni ete nkolo Yesu azali kotika biso nde bamonaki ete malamu totuna ye mutuna soki totuni te tokotikala na retard nde batunaki ye mutuna nkolo ntango nini okoya kozongisa bokonzi ya Israeli na ndenge ezalaka ye alobi ete oyo eza makambo na bino te bilaka ya tata oyo atiaki
na mokano na ye bino bofanda na Yerusalemi bozela nguya mulimo santu soki bozunguya na tango wana nde bakubanda kosakola koteya kumbu na ngai bobandela na Yerusalemi na province ya Yuda na Samari pe mokili mobimba me na kati na makambo mibale ayebisaki bango basimbaki likambo ya liboso ete nkolo Yesu akuwumila te ake kobongisa bisika koya kozwa biso alo malamu tobima te tofanda kaka na Yerusalemi tozela ye aya butu aya moi azwi biso tokenda lola nzoka nde biso bato ndenge tozali kofanda kati na mokili me moza esika moko na tata na yo to mama na yo bosololaka makambo ebele me passage ya suka likambo ya suka koyebisa yo vraiment ata oza na ponge okobosana likambo wana te likambo babosanaki ete ntango bozunguya botambola me bango bafandi kaka me na ntango bafandaki baza koteya mokolo ya liboso ekitaki nguya molimo santu bato bakotaki na lingomba 3000 personnes mikolo nyonso bamili na bamili 4000 5000 mena sikoyo olia batambola bapanza sango ya nkolo Yesu bafandi kaka na Yerusalemi bakumi ebele na chapitre 6 verset 1 tina 15 esika totangi mena bato bakumi ebele biloko ekumi moke parce moto nyonso soki andimi akoti na lingomba koyebisa ete nkolo Yesu alobaki ete akuwumila te soki moto wana aza na bilanga ifo kende koteka bilanga soki aza na bandako akende koteka bandako parce ntango nkolo Yesu akoya bakeye soki babitekili te bandako etikali bilanga etikali nde devoir bazalaki kosala ifo kende koteka bilanga mbongo wana bakosumba bakokabola pe bakosumba biloko kolia komela mena ntango bandimi bakumi ebele biloko ekumi moke babandi koponana na bilongi mena sikoyo bayuda oyo bawutaki na bainterieur bayaki na bamama veve oyo bakufelaki mibali mena ntango baza kokabola biloko mena bayuda ebele oyo bafandi na kati na Yerusalemi bazali kopona bilungi ya kopesa biloko mena sikoyo bamama veve ale badeklare na baoyo bayaki na bango nzela moko te bino ndenge bofandi bobiso tozali kolia te c'est vrai makelele bimi bayuda oyo bawutaki na interieur batelemi balobi ete biloko eza biloko ya lingomba pourquoi bozali kopona bilongi donc diske so ebimi Pierre atelemi alobi ete biso toza na mokumba monene biso bapostolo to bayekoli malamu topona bato mosusu totia bango na lutumu oyo biso totikala mpona koteya mpe kolakisa kobongisa makambo ya lingomba nde likambo wana eseplisaki bato nde babandaki kopona ndenge boyoki nombre bato baponaki liboso Etienne to Stefano Filipo Polokolo Nikanol Timoni Pamena pe Nikolao wana azalaki na ye muyuda te me azalaki paye akotaki na lingomba ya bayuda andimaki kolanda mibeko ya bayuda mena ntango baponi bato oyo wana batina mosala wana kimia ekoti me mutu alekaki nguya molimo santu nde Stefano kuna na Biblia baza koloba ete azalaki kosala bilembo me bilembo wana ekomamaki na buku te mpona nini kimia ekotaki Stefano alingaki tribalisme te alingaki kopona te soki alobi ete mutu nyonso azwa tartine mibale to moko na moko na musuni ya mbisi ekozala mpe ndenge wana me ntango mobulu ebimaki ekomona bozali mesa moko mosusu bapesi ye musuni mosusu babambi ye mokuwa mosusu bapesi ye pondu mosusu bapesi ye madesu alo biloko wana epesaki mpenza bien te me ntango Stefani azali kosala ordre na biloko ndenge wana zwa ekoti ndenge totangaki na chapitre 6 wana na verset 8 kuna bato moko bakendeki buumbu ya général Pompe na la 63 avant Jésus alo ntango buumbu esilaki bazungaki na Yerusalemi mentalité oyo bamemaki kuna ya kimundimi te bazalaki na bonzoto nde na Stefani eza kosimba te babambeli ya makambo bamontage ke Stefani moto acholi temple Stefani moto abuki mibeko ya Moïse nzoka nde na bayuda makambo mibale wana soki olobi yango liwana yo emonani mena baza kosambisa Stefani batema bolobi te wi tozalaki présent bapesaki bango mbongo alo makambo wana ntango baza kosambisa ye vraiment bato nyonso mpe bakamwaki elungi na ezalaki kongenga lokola angelu
Maintenant, chapitre 7, tango likambo efandi, balobe fok asamba na tribunal Sanhedrin. Oyo ezalaki 70 juges pe juge président moko. Alors babandi kotuna mituna, Stéphane azako répondre na sagesse nyonso. Donc mutu moko te azalaki ko contraire Satan mpona munguya molimo ezalaki na ye. Alors maintenant, tango azako yebisa bango makambo oyo wana le bakangi matoyi na bango. Alobete na kati na bakoko batata na bino na bakoko na bino nane kati na basako le babumaki te voire même oyo ayaki mwana ya tata nzambe nkolo Yesu babumaki ye. Alors bino mesala bozali kosala boza kotemela molimo santo kino lelo oyo ale tango bayoki ndenge wana bakangi matoyi na bango ale bango nyonso basupane po ete bakende kobuma ye. Mais liboso kobuma ye bamonaki makambo minene mibale. Alobi ete namoni likolo efungwami mwana ya mutu atelemi na loboko ya mobali ya tata na ye. Ale tango bayoki ndenge wana bakangi matoyi ale tango siko baza kobamba ye mabanga parole ya suka alobi ete nkolo Yesu limbisa bango makambo basali bayebi te. Ilekamo de vraiment ezalaki pasi mingi. Mais le temps bazali kobuma ye bazwaki bilamba na ye batiaki yango na makolo ya jeune moko kombo na ye Saulo. Nzokende Saulo bazalaki classe moko na Etienne Stéphane wana. Mais Saulo pe akotaki na complice. Na chapitre 8 soko tari na verset 2, verset 1. Paul alobete tango babumaki Stéphane ngape na ndimaki na signaki na salaki signature. Mais na 58 chapitre 7 verset 58 asalaki mouvement moko te aza kosinzila kaki bilamba na bato bazali kobumba Etienne. Donc de makambo nyonso wana ezalaki komona nete bolingo ya lisu na sia lukasa boza kolia na moninga sika moko me ozali kokotela moninga makambo wana pe papa azali kolobela ngo mingi soki molimo ezali makambo nyonso wana eza komona na te. Mais lokola molimo ezali te donc makambo nyonso wana eza komona na ba montage bato mingi bakote na se ya mabele na tina matatu le lokuta. Stefano innocent akufi atiki mwasi atiki bana mama kumiveve bana bakumba bana bitike. Alors makambo oyo wana tozali kosala tata nzambe aza kolinga ngo te yango papa azali kolobete molimo ezala mingi bonzuto ezala moke soki molimo eza na esika biloko nyonso wana ezo esika te. Batata na bamama totika bamontage matatu la lokuta ebandaki na tango ya bayuda kuna. Nyengo papa za kolobete avant ya koloba likambo ya sika lobana likambo ya kala biloko wana totika ezali molimo te. Et puis Stefano liboso kokata motima asengelaki bayine molimbisi limbisa bango makambo basali bayebi te. Nkolo Yesu tango aza kokata motima asengelaki pe bayine bolimbisi tate limbisa bango parce que tata nzambe alingi ozwa mesure mpona kobuma mokili. Mais nkolo tango atali ke tata ne soki abumi mokili musala na sale ya pamba tata limbisa bango makambo basali bayebi te. Donc na place wana biso tozali bandimi to limbisaka baninga. Mais ba mosusu soki akangilo likambo akolimbisa te eza propre te wana ezaki mondimi te. Alors kuna na suka likambo nini ezali kuna batata na bamama tozala keba pona kolandela bandimi ya tata molimo santo po ete ba mosusu baza na bilembo tata molimo santo. Soki otali na Genèse chapitre 12 verset 1 à 3 tata nzambe alobaki nini mpona Moïse Abraham nakotinda yo mokili mosika nakokumisa libota monene. Mais oyo akolakela yo mabe ngai nzambe nakolakela ye mabe oyo akopambola yo ngai nzambe nakopambola ye. Pamba te kati na yo mabota nyonso ya mokili ekopambwama. Mais mutu aza na elembo tata molimo santo soki ozali kolandela ye zala keba. Totangaka histoire ya Yuda trahir nkolo Yesu mpona susi ya mbongo oyo nakopwepwa bokanga ye alake kopwepwa nkolo Yesu. Maintenant c'est nkolo Yesu atuni ye Yuda okabi mwana na mutu mpona signe ya kopwepwa nzoka ndi signe ya kopwepwa ezali signe moko ya bolingo me epai ya Yuda ekomaki trahison. Alors mais Yuda bongisaki nkolo Yesu akufa liboso me mutu akufaki liboso Yuda. Bispe tokeba kolanda bayenge beni ba mosusu bazana bilembo ya tata molimo santo soki oza kolandela ye ekozala ekozongela yo soki okebi te yo moto eliboso kokufa. Ezala na chapitre 2 Rois chapitre 2 verset 23 jusqu'à 25 nganga nzambe awuti na mosala na ye tango ozali koya
bajene bazali kowolola ye o mutu ali bandi mutu ali banda nasali bino nini me ntango alakelaki mabe na kombo tata nzambe baursu mibale eutaki na zamba 42 jene babukaki bango ata mokwa moko etikalaki te donc totika bonzutu tolata molimo pamba te sika tozali kokende etape moko ya molimo bonzutu ekozala esika te papa aza kolobe te nguya molimo ekoya ekosala baoyo tata nzambe apona po ete basala mosala elongo na ye donc totika bonzutu tolata molimo po ete tosala mosala tata nzambe na solo topesa papa maboko papa azali konyongo na kosala na banani na kotinda na biloko ndenge wana tata nzambe akosepela te nde mwa moke ndenge papa apesi biso yango wana nakombwa tata mwana mpe tata molimo santo. Merci Bamuta, toyokipe tolandi. Toyebete mokili eza koningana. Mokili pe eza na mpasi. Kasi oyo likambo nzambe akosala. Biso toyebi ke bawei bakozonga. Ndenge basalaki Stéphane, Cécile akozonga. O babomaki ye koboma na likambo asali te likambo ayebi te babomi ye yango ezokolakisa ke mokili ekoningana totika mabe tosala malamu oyo batengeli biso esalamaki na Yerusalemi sikoyo mpe biso toza na Yerusalemi tozwaka baraport ya ndenge na ndenge papa makambo tozosala ebiango te me biso tolekaka na mateyi Yerusalemi ekosalama makambo mabe te oyo bazosala yango na nko me nzambe bakutana na nzambe dirigeant manger et boire oyo makambo nyonso toza komona kolia na komela pasi ekoteli biso me bapapa balobi na biso tolo na tobokola sala tozango na makasi batikelaki biso baplace ebele oyo bango baza kosala misala tokontinue kosala yango nalobaki na bamusicien ya mokili mobimba bokolesa bato na le 6 avril jeteki asali oyo aye akei fliki tozotalela yo sala mpe oyo yo okende mokolo wana nzala ezala te na Yerusalemi le 6 avril papier gauche le 2 avril tozozela bino osala mpe likambo oyo nzambe akosepela nango na korale ya Yerusalemi boyebi badate na bino dirigeant Faites tout ce que vous voulez, faites-nous
Merci dirigeant, biso toyoki tolandi. Toza so na minute mingi te libanda baza kozela biso mpona mosala mpona ntongo toyambaki bafriki na programme baza nango oyo etikali nasengi nzela mokolo ya misato nazali kokende bino bakotikala mpona misala biso banda kotinda kaka biloko kuna bakopesa eya po ete memorial etambola tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela balandi alolaka kimbangisi te bisika nyonso bozali kolanda biso uta nkamba yeluselemi ya sika esika efandi basato babule